tala nayebisa ko yaka awa nyonso kolinga zapa na biso ganfa na ngamta fana awa nayebi omwande eza boye nayebi kata tofandi bomere atai aloba ni loti comprendre bandeko na nga batikaka batelefone na mokolo kaka nolongo l'estomac pena nolongo pena estomac pena na meni yango place ya motema ekango eza ya rititi neti oyo ane oyo oui oh moi ça grand frère son grand frère kufinga mpinozo mère bonjour mais yo pinza pourquoi na éviter au sonyo yo kisaka na famille pourquoi vivre omoninga mutakala otuna omoninga arati bila mate na moni elo na kati elongo nanga ya na kati wana oh omona momo ona ngoti mole lemba na ote viva yo bato boye pinza ko yena baona ndalo pourquoi vivre bo yo moni musu yo moni ngande na ndenge azaleli ebi na ye mtima siko lelo nde bapesa bayebisenga ke komo mela diama na ntimi yango oh meza matiti ke mère oh zakame rastama bebi yo mwenda ko ya mdaku na nga ya pe no so le mbatia na porte malibanda sikoyo oza pe ne yo tendo na sikoyo ko bima okiamo ayo bima yo bima bino bamosto na bino bayaka awa epele na sala lokote oyo nina mweleka mère boma moto na longo naotuna yoti non comprendre ete bato akokotisa bango na kati ya tala pena moto aboyaka boni tala asali nazoyiloba ne mpona mwa mobali aosikelamaa balapando bango barastamandirasamarasa misa mabe zala na respect oza aza mwasi aya na yo aza mwasi aya ifo respecte so abengani oyo lelo na pesa okende te nana bangande ebele kosala bashete nana bangande ebele wata na mbongo tala tiki moni oza koanvie poshi na ngai moni oza koanvie poshi na ngai nabimise deja kuna ke nasepela ndoki aza okanga misama faut se respecter bongo mona ya na bino te aza munene nayebi te komokoma okota coko ekota otiyango kaboye yango okoma omona bato mona nze okoma soki mpe abeda soki mpe nani yango soki mpe nani wana olulanga na kati olula ngai naya lulo ngai ndeni yo totalaka mipende na nga coko eza na kati ya neni yokola mbe ebongozo envianga moni yo nde oza boye ata grand frère akufi na pansa kote na mutu nga na kozwa te namona kozala namona kozalaka na baidema famille mama ndenge monaki eloko mwa ndeko na bango azomwa position nde baye kozwa olia te bayelanga bati ya mwasi kutu sava baye kopesanga elima oyo avandelanga na ndako papa boni naa na besoin na yo te opesi na mbote kwani ana notion ya mbote ana notion ya bonjour nayebi complicité na bino bozosala na kati ya lupango yaya kokufa te epe lupango ekotekama te soki nga na lobi te lupango ekotekama te ya livre wana te ebango ezalaka yenga mpe bana na biso yo kasi komona ezala na kati kuna biso bangala twaka bongo biso bangala twaka bongo mwa mbala alobaka mingi boye te oza mongala moko naomona namona asino ndi oza bambuta nayebi te kaka boye aliaka ayape munene te bokolamba bufufu pena termus bomba botiki wana asisango nyonso esili me akoya susu alie me sante eza te fonso alaka tio na misala non tofelo bayo boni boyeko esala bongo pardon nasema na kote ndoki na comprendre c'est bon d'accord kasi senga ngape kokostime ye eloko moko mabe yango na pesi omoni kobana bazala bana babotana bamamapaske mobali nanga na ndeko na mwasi nsimi tozamona oyebi
lobi ki ba respecter. Donc si la vente ya bo mona ngate. Kaka boye banda tongo tipo kwa na vivaka kaka boye kaka boye. Donc so ibene na ngo pona ni rote mais sina sanga tisakala kila. Ça se recouffe là. Si qu'on a le bani. En fait, tellement pesa ya qui sa fan. Ça tombe bien. Non, tout est bien à côté la ni moi so na yebite so ezani na on se za yeza problème se peni. En fait, je vais quand même parler. C'est moi qui est le responsable de cette maison. Ah, c'est moi qui est le responsable. Eh, monsieur. Tais-toi quand je parle. Tais-toi quand je parle. J'ai dit tais-toi quand je parle. C'est comme si au commence à dans autres. Sandra. Na évité ceux qui na sala mabe ya olinga yo ko bala yo ko tshona ndako nanga. Quand je parle devant toute ma famille. Il y a ces pauvres petits frères qui est là, ma soeur que j'aime beaucoup, notre cadette, et ta soeur qui est là. Excusez-moi un peu grande soeur, ceux qui n'a mati un peu voir là. Parce que n'a qu'un école lukayo, n'a côté qui était, mais n'a côté quand même de konayo l'André Massai. On a fait ici un peu par rapport à ma moyenne sur tout les canaux. Au moins avec ta soeur, excusez-moi n'a t'aimé le colo, parce que n'a le colo n'a pas pour vendre la tête. Non, bon, ils ont dit que biso bangala, mais na bota mana santé oté. Tu na bota mana santé oté, na éviter soleil qui na bilo pe, a bota mana santé o, ceux qui ont santé na bilo la famille. D'abord respecter na c'est quoi ça? Comme ça na kene. Na moni na kene. Kene na biso tout tika na famille. Mais c'est quoi c'est donc bengi nga bona mona biso ba ou quoi? Il faut savoir respecter les gens. Yaya muta okufa te. Bangonde bato okufa okende. Sole qui n'a tu parles encore. En fait, grande sœur, pour être en déprime, na ina tel solo kumongo. Peut-être nga lelo na olala na mukite na kufinga na mosinanga. C'est aussi ma balkisi. Et quand vous sautez, c'est trop quand même. Vous savez comment les Canadiens les Kinanga? Et puis vous avez accepté on a Nanga. Ngas le conflit les locaux. Non, les gâteaux qui n'ont pas. Ah, là, on n'a pas peine à cima. Expliquez, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on y va tenir dans la sida? Dans la sida, dans le moment de l'année. C'est pas le bien, on va prendre un année. Non, non, dans la sida. Il va mon bon. C'est moi qui est le maître de cette maison. Sauf que, oh, il y a un mec qui a un copie, il m'a fait un moi, c'est un ami d'apou, il m'a fait un moi, c'est un ami d'apou. Moi, si l'on veut à swing up, on va dire, tu vas dire, tu dis maintenant, tu parles là.
sida. Ah, nalobi ko akobima na mwasi na nga kasi asuka tobimine pepe na tala asupenanga boye asupenanga boye tobimine ti libanda pisinga rapport makambo ezosala mambo eza série te bana makambo te makambo tosala eloko te yasunga kaka simina libanda lobi oyebi kopesa biso mbongo libala mpo somba vi ya mwana okokaka kokufa yo moko te otima bamaleki nanga ekufa naza nanga na sida te namona petit frère nanga nanga nayeba kaka petit frère nanga namonaki na batension mabe na mwasi nanga namekaka nayeba so abima ne me alobi abima na ye te basala eloko te po ayebi mwasi te abi asimbaki nde babimaki nde libanda wana na sida te eske oyebi elefona okoma moto akokufa eza nango ya solo te eza ya solo te assuré biso eza vrai ou faux c'est faux mais mpo nolobi bongo te nanga ne mwana mama eza faux eza yango ya solo te eza ya solo te ok c'est bon espérant tokeye na hôpital po toconfirme que eza bokosopelaka valise okendeka